Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline susu kosala video na partager makambo oyo Nzambe atalisi ngai pe alobi na ngai na butu ya lelo. Lelo toza le 14 mai. Toza le 14 mai 2024. Nzambe alobi na nga makambo atalisi nga na butu oyo yango na eko partager yango na bandeko nyonso o bokolanda ngai bandeko na ngai. Tobondela kolo aza na biso na oyo toko partager na butu ya lelo. Tobondeli na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu. Nzambe na biso na lola Kolo Yesu Masiya papa molimo santu tala biso bana na o papa toye lisu ko pambola ko kumisa ngai na bandeko nyonso o bakolanda nga na video o papa topesi o merci pour na souffre de vie, merci pour na nyonso ozo sa kati na bomo na biso to mona no to mona te to lobizo na lokumu lelo lobi pe libya na libela kolo tala ngai mwana papa na liboso ya kamera ko partager makambo oyo talisi ngai na butu lelo pe oyo lobi na nga na expliquer bana na o papa molimo santu yo nde sunga bana na o po ete ba comprendre makambo oyo nga na loba kati na video oyo na telemeli oyo nyonso ekoki ko déranger nga na ngonga o eza na nguya soki mokete na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santu oza Nzambe na biso papa tobondeli bo na kombo tata mwana pe ya molimo santu nde tolobi amen. Bandeko na ngai mama Deline ba o nyonso bokolanda nga mba liboso bosabone na chaîne oyo ya Deline TV to partageaka makambo oyo eza spirituel. Makambo eza spirituel yango to partageaka awa. Donc ngelo baki okoki koyoka na makambo su ona oyoka te oyoka a po makambo spirituel eza ebele Nzambe azwa lokumu mpona ngo. Nalingi na partager makambo oyo na moni na butu lelo. Naza vraiment pressé. Nzambe nalobaka na pressé mais Nzambe sunganga pardon. Ok. Nalobi makambo ekolala te. Po banda tongo nazoyoka onkaka ezosalanga nayebi te ndeni ezosalanga makambo oyo Nzambe alobi bandeko na nga na partageaki video moko frère na biso atiaki ni moko wana alobaki soki makambo wana nano yebi te koloba te ke ezalaka te. Ozomona po ngelo bateke o nyonso yo yebi yango nde ezalaka na mokili o do eza na makambo oyo yebi te eza pe na mokili o so yoki likambo koloba te ke ezalaka te eza bongo te po lokola nanu oyoka yango te yo nde peut-être moto yebi te mais bango siko baza na avance koleka o bayebi koloba te ke ezalaka te na ngonga le yo koyoka ngo siko oloba nini bandeko na ngai ndenge pona banda nde na elobaka na bino makambo ya papa Simon Kimbangu ndenge na banda komona ye banda 2002 na banda komona ye bobo na ndenge eyaki kokende na lelo oyo ndenge tozali boye. Ok, bato mosusu balobaki mama Deline aza kobunga aza boye problème te Nzambe ka ye moko mutu ayebi. Ok, Nzambe ka ye moko mutu ayebi nga na yebi ke naza dans les bons do naza penza kokende kitoko. Bandeko na nga toyokaka biso nyonso nayebi ke bato ebele o bolanda video o bato mingi baza bakimbangise boyebi makambo nga nazoloba koleka ngai po boyebi yango deja banda kala. Biso nga personnellement nanu namona papa Simon Kimbangu aliputa mbalebele nde nayebisa bino papa diange ndakuna komi komona ye pe kala mingi te na papa Simon Kimbangu kiangani mais po namonaka mingi pe na vie na nga eza oyo alata liputa ye nde namonaka ta mosusu tobondela na baveye omona komona ye wana azoloba na nga makambo mpona mutu boye mpona boye do ye nde mutu namonaka vraiment mingi oyo aliputa ye nde vraiment nde papa dialungana na papa Kisolokele non namona bango te siko nga mona milobaka peut-être namona na nga pe bango me ngai nde mutu nayebaki bango te
peut-être pe na mona na nga bango po bandoto ebele ta mususu omona mutu mo azoloba no ndeti na bete no mamba ya mapamboli mutu moko akotaka na chambre na omona ke papa moko boye na 2020 wana azoloba na nga ke tala boye alobi na nga mpona maya mapamboli na omona ke papa mutu mwindu melongi yango nayebi yango te mais loko ata lelo nde na oyebisa bino boye so botie foto ya papa kisolokele so botie ye moko na oyebe te so botie ye moko ata papa dialunga na so otie ye moko na oyebe te so batie bango misato nde na oyeba ke oyo boye oyo boye mais ye moko boye mpenza na koyeba te c'est normal mpe na bandoto na reconnaître bango te mais papa Didier donc nga no namona bango te na bandoto na nga namonaka na bango te nauti omona bango pour la première fois bango misato papa kisolokele papa dialungana na papa diangenda bango misato na video oyo nauti okotisaka lelo wana oyo nalobi makambo tokenda obondela na ndako asere na biso wana nde namonaki bango misato bato bakitaki wana babimaki na mire boye babimi na mire mibale koto moko koto babimi na mire boye nga nazalaki na katikati na bango nde nabandi koexplike bango kotalisa bango famille oyo tozoye kobondela mpona bango elekaki ekokaki koleka do namonaki bango donc nasepeli vraiment nde namona bango misato en tout cas nasepeli makasi kutu nabengai bango bapapa nga kutu nayebisi bato nga bia namoni bango bana papa simongi bango misato batelemaki liboso na nga nayebisi bango bapaster bokende koto soki nga mona mitungisa mai pourkui nabengai bango bapaster nde nzambe ayekoyebisa nga na kati na nga na motema na nga obengaki bango bapapa obengaki bango bapaster te obengaki bango bapapa donc nga nabengaki bango bapapa mais lesko na susumuki ngabi ndi nabengi bango bapaster nzoka nde nabengaki bango bapapa nzambe azwa lokumu mpo nango bandeko na nga na butu ya lelo namoni nini bon en fait vraiment de nature naza mutu moko nazalaka moko nabetaka kara emona mambo ebele donc so nalobi so likambo wana nalingi na kipango te nakokipango te donc moi mpe nabeta yango kara mpenza doki mambo ebele ata na famille bato ebele na famille nayebaka bango lisu te mpo donc nayebi kunte nde nakoloba exemple kaka naloba ndeti nga na route Angleterre naza moto Angleterre so olobi otuna nga na moment oyo premier ministre nini naza na Angleterre to mosusu mutu fe chauffe nga mpo nayebisa oke premier ministre nini oyo aza na Angleterre ozomona reine ya mboka boye boye nazala vraiment natiaka ka vraiment na makambo wana mingi te ozomona natiaka ka vraiment na makambo wana mingi te mutu boye do natiaka biloko wana ka te nayebi te pourquoi mais eza mabe makasi mais napambolaka nzambe mpona papa Didier biloko wana ayebi yango otuni ye donc akoyeba nyonso nani donc ayebi nyonso nga mpenza na itiaka biloko yango ka te siko toye na makambo oyo ya bakimbangiste nde nayebisaka bino nga nazose considere lokola kimbangiste lokola naza moto kimbangiste mais en réalité boye naza nano na kimbangiste te na physiquement boye naza nango te nde nayebisaka bino mutu nyonso azondima nzambe na bosolo aza kimbangiste mutu nyonso azondima nzambe na bosolo aza kimbangise mutu akosa o te donc nga mama Deli naza kimbangise me nakimosuni boye no nakoti te mokwana nakendaki kamba na molimo nzambe ayaki nzo tokendaka kamba na molimo tokendaka kamba na molimo nzambe ayaki koyebisa nga elekaki mwa semaine 2 semaines passé je crois abina nga Adeline lelo oza na kamba nga bia bwabi journée mbalelo okopasa kuna na kamba nzambe ayebisaki nga yango nalota pe mingi so na obela na kota hôpital dernièrement na ekomona ki hôpital yango ezalaki na kati ya kamba hôpital ya monene ezali ok mpona loba mingi te tolobela makambo oyo to hôpital ya molimo ya molimo na kamba ezali bandeko na nga nayaki komona hôpital yango oyo nakotaka nzoka ezalaka na kamba donc voilà Seigneur makambo telema ebele ya koloba ezali yango bomoni moko ekotaka kaka mais nalobi lelo likambo oyo nga namoni lelo toza na ndenge toyoka kaka ke dati boye mama Mwilu akufaki dati boye mama Mwilu abotamaki dati boye papa Simon Mbanga abotamaki dati boye papa Diangenda toyoka yango kaka na bakimbangise nde baloba yango nga vraiment personnellement natia yango kate
nataka nanga mamba badati na kate kaka le 6 avril banda na yoka on a 2020 le 6 avril lokwa na yebi ke nataka mai nanga mapamboli biso bamsusu tolingi profit Seigneur ozomona lokwa na yebi ke nataka mai nanga mapamboli le 6 avril baset na biso bavisitaka biso don nazelaka ngo vraiment na nde moko bokoki koimagine te ozomona na yebi ke papa Simon Kimbanga bande musani le 6 avril totia mai boyeboye wana nde naza vraiment wana na le 6 avril toza na ser na biso moko boye ser wana tosambelaka ne moko ya bato tosambelaka na bango mikolo eleki aye koloba na biso maputa bazoteka ye na ser Angèle bakoma vraiment makasi na makambo oyo koleka kutu bakimbangisa bolimbisanga bakoma makasi nde koleka bino donc oyeba badati wana ser Angèle so otunye badati ya koloba ma ser na biso wana ser Benoît so otunye badati akoyebisa o akoyebiso ke dati boye ezalaki boye dati boye ezalaki boye nde sikoyo mikolo euti oleka mama Benoît ayeli biso ya bafula na ye nango te ayemtaki nango te mama mosusu mama Pauline mama Pauline ayeli biso bafula ya mama Mwilu voilà tozolata ngo vraiment kitoko makasi badimanche sikoyo mama Benoît ayeli biso nzambe na natanga kaka kombo ne nzambe totangi kaka ok mama Benoît ayeli biso bamaputa boye ye moko nakoma omona ye Seigneur sunganga na oloba namonaki ye le 27 avril oyo toleka ezalaki tolobaka feti ya mama Mwilu nayebi te je crois ke moko mama Mwilu akufaki ngai pe moko mama Mwilu seka akufaki to abotamaki le 27 avril je crois ke mokolo akufaki oto mokolo abotamaki na le 27 avril oyo toleka don na Kimbangise ezalaki feti munene na Kimbangise ezalaki feti mokolo mama Mwilu asaki bolimbise je crois que abotamaki to akufaki mais nayebi ke ezalaki feti ya mama Mwilu bomoni quand même nayebi ke ezalaki feti ya mama Mwilu donc bamama mosusu tobetaka kara na mokili oyo eza mamba obeta kara te bandeko na nga makambo mosusu totalaka na misu bomonake wana nga kutu etali na nga te wana bango te ozorate nazoyebiso ndeko na nga makambo mosusu tobetaka kara te wana mpona bango wana etali bango orataka boyoka mama na yebisa bino mama Benoît mokolo ya le 27 avril wana alataki elamba ya liputa mama Mwilu alataki liputa ya mama Mwilu mama Mwilu le 27 avril wana dimanche nango nayebi te so etombaki jour ni mais dimanche nango alataki liputa elamba ya bakimbangiste bakoma mama Mwilu Sœur Angèle na veye nango wana ya le 27 avril alati liputa boye na alati na elamba azwi liputa alati awa mais non na mona ya alata bongo te veye mobimba azalaki kaka na liputa na ye na tolo awa ale na ntongo nango azoyebisa nga bi mama Deline nga natiaki na aka liputa boye apres na changer mais apres na ye kosutuka ke veye mobimba nazalaki kaka na liputa na tolo ala apres na sentir kati na ngai lobi na nga eza hommage ya mama Mwilu hommage na mama Mwilu donc nde na lati boye po eza journée ya mama Mwilu oyo akufaki je crois le 27 avril wana bandeko bokoma le 27 avril ezaki akufaki nayebi ke eza ya mama Mwilu mais akufaki to abotamaki wande bolimbisanga nayebi te mais siko nde na oyeba ngo na otiatango na calendrier nyonso wana nzambe na mambo azomemela biso bisika azomema biso nzambe donc akende na biso kaka ndenge akende na biso tomitiki kaka atindiki biso boye toke azongisi biso boye toke tosali boye tomitiki kaka nzambe amema biso lolenge azomemela biso donc il faut nabanda kokoma badati wana nyonso nakoyebisa mpe papa Didier fo abanda kokoma badati wana toyeba yango tokanga ngo nde sikoyo mama Angèle alataki liputa na tolo epuis alobaki yango ke na ntongo nango asutuki ata soki abongisi yango azokoka kolongola yango te akitisa yango ndenge alinga olatela nde sikoyo ayoki kati na ye jeko alobi ke eza hommage ya mama Mwilu oyo osala olati liputa na tolo ok voilà sikoyo dimanche nango
mama Benoît alataki liputa mama Mwilu. Siko toleki na biso etapi wana. Oh makambo nga na moni lelo. Nalalaki na nga nde mutu nyonso alalaka ezalaki ndoto. Na ndoto na nga na ndoto na nga nazomona namoni nazalaki bon avant na nalala avant na bondela po nalala na yokaki ba audio ya bato moi quelque papa pe na yokaki ba audio na bango moi quelque papa pe na yokaki ba audio na bango sikoyo na ndoto na nga nazolota sikoyo tozalaki mwa bato tozalaki wana mingi te mwa bato bazalaki wana mais moko ya bato wana ezalaki papa moko oyo nga nayokaki audio na ye papa mpe nayebi ete physiquement boye nayebi ete ezalaki moko ya bato wana ezalaki papa wana oyo nayokaki audio na ye lobi mais nayokaki ba audio ya bapapa différent nayebi te kodetete ezalaki papa nini mais nayebi ke ezalaki papa oyo nayokaki audio na ye lobi moko ya bato ezalaki papa wana bandeko na nga mbala moko esika tozalaki naoki mongongo ezowuta likolo ezoloba na nga donc mongongo ya nzambe azoloba na nga abi na nga Deline zwa elamba oyo eza na kati ya saki oyo opesa papa oyo opesa ye alata yango zwa elamba wana opesa papa oyo alata yango ndemba moko natali pembeni na nga namoni chasse moko saki moko ezalaki wana elamba ezalaki na kati ya saki wana elamba ezalaki na kati ya saki wana nde mongongo ewuti likolo ebi na nga Deline zwa elamba oyo opesa papa oyo alata yango siko boyebi ka biso bato pa curiosité nazopesa moto eloko oyo ngai moko nayebi te eza nini balobi elamba me elamba yango ya ndenge nini bandeko na nga nafongoli pa curiosité natala po ezalaki na kati ya saki nafongoli mwa moke na kati ya saki wana nde naye komona elamba oyo bakoma Joyeux Noël bakomi le 25 mai pardon Joyeux Noël namonaki te namoni kaka bakomi na elamba ngo le 25 mai oyo bakomi le 25 mai yango namoni yango na elamba wana bakomi le 25 mai nde sikoyo nga na kati ya motema na nga nazwi mpe chasse yango nafongoli nakendi namoni bakomi le 25 mai nazopesa sikoyo papa wana na bino ezwa elamba oyo nzambe alobi na nga nayebisa yo olata elamba oyo papa ngo mpe azwi elamba ngo mbala moko nzambe bandi koloba na nga je crois que lesko nga na bi na kati ya motema na nga nalobi bakoma le 25 mai de le 25 mai eza date soki mpe mama Mwilu akufaki na confondre le 27 avril na le 25 mai nga na bi le 25 mai oyo eza date mama Mwilu akufaki yango le 25 mai eza date moko boye mpona mama Mwilu yango elambango yango oyo nde mbala moko nzamba bandi koyebisa nga alobi na nga boye le 25 mai elamba oyo napesi yo opesa ye alata akolata yango elamba oyo ndenge akolata elamba ya oyo ndenge akolata elamba oyo le 25 mai ndenge akolata elamba oyo elingi lobake a célébrer date oyo ya le 25 mai soki alati elamba oyo elingi lobake a célébrer date oyo ya le 25 mai alobi na nga Deline oyebi le 25 mai oyo soki eza ya nini le 25 mai oyo atuni nga question me ye mosusu na répondaki te mpo so na répondaki na ngai sa dega ndenge na oyo ezalaki kufa mama Mwilu to botama mama Mwilu alobi na nga boye alobi le 25 mai oyo ezalaki mokolokolo Yesu Masiya ayaki lisusu na mokili abi na ngai ezalaki mokolokolo Yesu Masiya ayaki lisusu na mokili Yesu Masiya ayaki lisusu na mokili le 25 mai oyo nga na bia bon alobi ayaki su na mokili Yesu Masiya ayaki su na mokili le 25 mai oyo yango wana mutu nyonso alobi na nga bia Deline mutu nyonso esengeli aselebwaka le 25 mai ezala jour na bino ya feti ezala jour na bino munene le 25 mai oyo po eza mokolo oyo kolo Yesu Masiya ayaki lisusu na mokili
le 25 mai o ngana bia bon iza kolo isumasi ayaki suna mokili alobi ayaki suna mokili le 25 mai oyo yango ni sengeli na bino bo fetaka dati oyo ya le 25 mai alobi nanga boye alobi omoni ndenge bato mosusu bafetaka le 25 décembre ndenge bato mosusu bafetaka le 25 décembre bazo fete bazo sepela bazo sala feti bino fu bosalaka yango le 25 mai bino fu bosalaka ndenge wana le 25 mai po le 25 décembre kutu boyebi na bino yango te alobi nanga le 25 décembre wana o bato bafetaka boyebi na bino yango te ezalaki makambo nini o esalamaki jour wana ya le 25 décembre boyebi yango te me bato bazofete yango me bino o bino kutu boyebi o nga nzambe na oyebisa bino bofetaka eza le 25 mai po eza dati o kolo yesu masiya ayaki lisusu na mokili ezalaki le 25 mai esengeli fu bofetaka yango alobi na nga lisusu boye bandeko boyoka bien abi mutu nyonso akolata elamba oyo abi elamba oyo nga napesi yo opesa papa oyo mutu nyonso akolata yango eza lokola acelebre dati oyo nga nzambe na opambola ye alobi bongo alobi mutu nyonso akolata elamba oyo mutu nyonso akolata elamba oyo bakoma le 25 mai seke acelebre koya lisusu ya kolo yesu masiya na mokili ngai nzambe na kopambola ye mbala moko alobi na ngai Benoit atangi kombo ya mama Benoit abi na nga Benoit na pamboli ye Benoit na pamboli ye po alataki elamba oyo pardon Benoit na pamboli ye po alataki pe elamba alobi na nga bongo alataki pe elamba oyo ezalaki ke acelebraki likambo oyo alatelaki elamba wana yango wana ngai nzambe na pamboli ye nayebi te lipambo nini mama Benoit azwi nzambe ka ye moko ayebi kaka ok après bandeko na nga elamba oyo naolakisa bino mama Benoit muta ayaki nango ayaki kotekela biso yango le azotekela biso yango nga unatiaki na kate nga na bi babilamba bakimbangisa ne ezalaka mingi basigne moko mabe bo babi te mama Deline na vérifie vraiment nazwi basigne oyo ya mabe te nazwi oyo eza na basigne moko ya bien na poni nazwi yango basigne moko ya bien nga kuna natiaki na ngango kate en tout cas natiaki na ngango kate mesere na biso mosusu moto akomandaki yango bapesa ye mesere na biso lere amoni le 25 mai alobi aolata te abia kolata te po ye tozokeka malembe te biso tozoyaka malembe abia kolata te mpo na le 25 mai oyo ayebeli yango signification te abi lokwa ayebeli yango signification te le 25 mai aolata na ye te donc torespecte opinion na ye bonga nalobi ok nga soki eza na basigne ya mabe te na olata na nga nde mama Benoit aexplikaki le 25 mai oyo aexplikaki biso me nayebi te na ndoto omonika likambo so otia aka te ata emo baexplike oyoki na yo kaka me mpo otia yango mpe na mutu mo otie te na kambo se Benoit mpe alobaki abi le 25 mai eza jour oyo papa nani papa nani Dialungana abotamaki eza jour oyo papa Dialungana abotamaki en tout cas alobaki bongo mais na kambo na ndoto na nga le 25 mai yango na confondre yango na le 27 avril ok nzambe yango mo likambo soko oyoki fo kanga yango ekota na mutu mpe efanda na motema so efandi te na molimo ekozue te loko efanda te date ya le 25 mai oyo efandanga na motema te donc ejoue mpe role te na molimo na ngai ok nzambe alobi ndenge wana mama Benoit loko aseye na biso wana nde ye alobaki aolata ne te mpo na ka nde asepeni elamba eza vraiment kitoko elamba mama Benoit ayebi opona ta pona elamba kitoko yango elamba mo kitoko simple eza na basigne ya mabe te donc yango wana siko se na biso alobaki aolata yango te me mama Benoit amiyelelaki yango ale après sikoyo lere apesaki ye nde ye sikoyo aboyi yango mpo bakomi le 25 mai
mais afuti mbongo akabeli ngai yango moni nzambe ndenge asala mamu na ye afuti mbongo abi mama Deline zwa na oyo yango nga mpe nazwi na ngai yango nga na bino azwa yango kaka okau nzoka nayebaki te na ya nango nafandisa yango na ndako bandeko na nga ide mpe ya kotonga yango ezanga te ide mpe ke ona tonga yango eza nango te natie na nga oka na ndako nazwi kaka elamba ti natie kaka na ndako elamba oyo efandaki nga na ndako nzambe azotala nga nazali na ide ya kotonga yango te me nazwi kaka elamba nayebi kaka okau ok mbala moko nde yango bomoni mpe lelo nazolakisa bino elamba yango sikoyo leri ndoto wana sikoyo nzambe ayebisi nga makambo nayebisi bino mpona repeta yango te alapres naye koreve na aexplike nga makambo ebele azoexplike nga makambo ebele azoexplike nga me na reve na nga lere ekosone nde nasusumuki na reveil wana na boseli makambo mosusu me nakangi quand même oyo ezalaki nécessaire nzambe abolingo atikeli biso oyo ezalaki nécessaire ozomona oyo ezalaki nécessaire ndenge aexplike alobi jour oyo ya le 25 décembre bato misusu bafetaka yango me bayebi te likambo nini esalamaki le 25 décembre wana me bazofete yango me bino bana na nga nazoyebisa bino ke oleke bofetaka le 25 décembre bino bofetaka le 25 mai bofetaka le 25 mai po eza dati oyo boyebi okolo Yesu Masiya ayaki lisusu na mokili ndenge alobiki ayaki lisusu na mokili seke azalaka na ye deja azalaka yaka voilà ok le siko na susumukaki mpo na réveil ndenge sonaki à l'après 3 heures ezalaki presque 3 heures ya prière bandeko na nga nde na telemi na lokwa nalingaki te nakimisa yango ta mosu elingaki ozonga nafukami ka likolo ya mbetu napambwaka nzambe nayoki posa nakende kose soulager na telemi nake kose soulager le nazongi nga bi olokwa si na telemi nafukama na nga ka na mabele ndileka nafukami bandeko na nga nabandi kosambela ndimba moko osambela nga na osambela me ezobima makambo mosusu antuka nzambe lenga na osambela makambo mosusu ezobima nazoyoka mama mwilu azoloba kati na nga nazoyoka mama mwilu nazoyoka pena maloba ezobima munoko na nga voix pe ya ngai bandeko voix pe na nga boye nde ngam na oloba nde nazosambela bongo nzambe na pambolio na kumisio ndemba mona bandi koloba siko ngadi na oloba me nazosanti ke eza nga te eza mama mwilu mutaza Seigneur nebi te so to comprendre onde mama mwilu mutaza kati na nga azoloba me munoko ezoloba ya nga na ma voix na nga pe ngamo mpe nazoyoka me makambo oyo nga naoni nga naloba eza kokumisa nzambe kopesa ye merci me nga nazoloba makambo mosusu ke le 25 mai eza dati oyo ifo bocelebraka nsiko nga nakoma oyoka maloba oyo nga moko nazoloba me nazosanti mama mwilu mutu azoloba nde na kati na nga te naoloba mama mwilu mutu aoloba le 25 mai eza dati oyo fu bocelebraka yango eza dati oyo kolo Yesu Masiya ayaki lisu na mokili oyo yango fu bocelebraka yango bosalaka feti mokolo wana bosepelaka bosali vraiment feti bocelebre le 25 mai wana po eza dati oyo kolo Yesu Masiya ayaki lisusu na mokili oyo yango wana mutu nyonso oyo akocelebre yango dati ya le 25 mai oyo nyonso akocelebre yango oyo akolata liputa oyo bakomi le 25 mai wana akotémoigner eloko oyo mama mwilu alobaki yango wana akotémoigner alobi na nga Benoît azongeli su makambo oyo nzambe alobaki na nga oyo nayokaki ngonga nzambe oyebisa nga alobi Benoît akotémoigner liboso nzambe na ndoto na nga nzambe alobi ke mutu nyonso akolata elamba oyo ngai nzambe nakopambola ye sikole mama mwilu azoloba kati na nga nde nzambe pe alobaki Benoît na pamboli ye po alataki doki Benoît apambolami po alataki elamba oyo bakoma le 27 avril alataki yango na avril wana donc ngelo balokwa acelebre date wana
ozomwa nzambe akonte ye ke aselebwaki date wana alobi apambolaki ye ozomona abi apambolaki ye nde sikoyo mama Mwilu alobi na nga Benoît akotémoigner abi Benoît akotémoigner po alataki elamba ya ngai alataki elamba oyo bakoma mama Mwilu ozo comprendre donc munoko nange ezoloba na osanti mama Mwilu abi Benoît akotémoigner po alataki elamba na ngai akotémoigner po alataki elamba na ngai nde abi pe mutu nyonso akolata elamba oyo bakoma le 25 mai oyo akotémoigner monene na nzambe voilà nzambe azwa lokumu mpo nango après nayoki mama Mwilu ndenge alobi bongo nga moko esalaki nga somo esalaki nga émotion na binzambe ezwa lokumu mpo soki yo olobaki makambo te nga kutu nayebi te so ndenge natiango ka ou bien ndenge nini vraiment nzambe azala na biso yango naye kosala video oyo vraiment bakimbangise nzambe apambola bino kutu boyebi eyeba ndeke bolata yango le 25 mai eza samedi wana bon biso siko tofete yango dimanche lokwa nzambe alobi biso so nzambe alobi totosaka biso zaka boye na nzambe esika azomema biso yango kaka tozokende donc yango mpe naye kopartage wana bato nyonso o occasion ekozwa yo mpona kozala na elamba oyo mpona le 25 mai nayebi te so bolatela yango wapi nga nde nalia nayebi ke bato ebele oyo tosambelaka na bango bazaza nango deja nayebisa bango deja batongisa yango yango moni nzambe aza malamu te nzambe na biso aza malamu alingi biso ayebisi biso lelo toa le 14 po ti le 25 toza deya na 1 jour wana opesi elamba mpe pa taye mpe atongeli yo mpe olati jour yango donc biso tokolata yango baoyo bakolanda video oyo nakoyebisa mpe bandeko tozala na bango baoyo baza nango totongisa tolata yango tofete mpo topambolama nani yango aboya lipamboli nani aboya kopambolama na mokili oyo biso no tolingi lipamboli eyaka na sorti nyonso lipamboli ekoya te kaka ozala na mbongo ebele te oyebi ke lipamboli nzambe akopambola oka bina pamboli yo banguna bakoyi bao banda oluka yo nzambe akopambola abina pamboli yo maladi ozalaki nango esili nzambe akopambola yo kaka bana na yo mayele efungwami nzambe akopambola yo kaka bana na yo bake liboso baklasi mayele dozomona c'est ça lipamboli ya nzambe eza na basorti nyonso nzambe akopambola yo ozwi ndako nzambe akopambola ozwi mkanda nzambe akopambola oboti mwana nzambe akopambola ozwi libala nzambe akopambola na nyonso badon efungwami nzambe apamboli yo badon na yo efungwami eza nyonso lipamboli donc oyo akopambolela biso nga mama Deline donc na lipamboli mpenza na kolata yango ye moko alobi alobi oyo akolata yango elamba oyo bakoma le 25 mai ta bakomi joyeux Noël yango bakomi joyeux Noël lokwa natiaki mpe elamba nkate namonaki ka le 25 mai joyeux Noël kutu namonaki na ngango te so namona ta joyeux Noël nayebi te so bon nayebi ka te pourquoi yango nde nalobi ka likambo oyo tie na mutu te mpo normalement le 25 mai nakokai na koyeba yango ke eza jour papa dialunga nabotamaki mais lokwa natia yango na mutu te nafandisa yango kati na nga te na molimo na nga mpe nazwi yango te ebimi te donc yango ka na ngai na partage na bino na video oyo nayebi na nga te bato ya Deline Télévision bolatela yango biso bao tosangana na bao tolata yango topambola nzambe jour yango le 25 mai oyo mpe yo moko kaka kopambola nzambe mpe eza kaka te nde biso mpo tozosangana baculte yango wana tolata yango mpe yo moko mpe nayebi te soko kolata yango eso mpe ndeni baobo nayebi te mais lero ofukama le 25 mai na samedi wana kozanga te kopambola nzambe oba nzambe na pamboli yo mpo lelo eza le 25 mai eza jour oyo Nkolo Yesu Masiya ayaki lisu na mokili oyo nzambe azwa lokumu mpo nango mpona koexplike likambo moko namonaka message wana mingi bato batiela ngai yango mama Deline lenga naloba Nkolo Yesu Masiya azalaki mutu mwindo azalaki na mbanza ya Kongo bato ebele namona yango mwa kelke bato nayebi te so ezaka mutu mo mutu akomaka ebele mama Deline Nkolo Yesu Masiya ya mutu mwindu ezalaka papa dialungana bato ebele baloba yango mama Deline Nkolo Yesu Masiya ya mutu mwindu oyebaka te
azaka papa dia lungana na ebite pourquoi batu bakomela nga ndengwa na ebite soki ndeni me nga na yebi nga nzamba loba na ngate me na ndima yango pona yoka yango bakimbangise baloba na yoka yango ke papa Simon Kimbangu abota bana misatu Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bango misatu basala aka mutu moko. Do bango misatu wana bauti na kati ya papa Simon Kimbangu aliputa. Abimisi bana misatu Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Allez, bango bana misatu wana pe bango misatu bazana kati ya papa Simon Kimbangu kiangani. Wana ndenge ngana yoka kana ngai. Ozomona me koyoka pe boye ke papa Simon Kimbangu kiangani o nzamba loba na nga o nzamba talisanga ke papa Simon Kimbangu kiangani ye wana aza papa diangenda ye wana pe papa Simon Kimbangu aliputa. Ozomona donc c'est ça. Donc si papa Simon Kimbangu aliputa aza papa Simon Kimbangu kiangani c'est possible pe bana na misatu babimaka na kati na ye. Babima pe kan baza na kati na ye. Ozomona donc ata papa diangenda ndenga azaki na deux frères na ye wana c'est possible que papa diangenda lokwa azaki papa Simon Kimbangu kiangani deux frères na ye wana pe bazaka kati na ye. Ozomona bazaka kati na ye donc ezaka ba monza bazala aka boye donc ye moka muta yebi ndenge ezaleli siko eloko nga na ina loba ndeti na batu bakimbangise ebele balobaka kaka Yesu Masiya papa Simon Kimbangu papa dialunga na yende Yesu oyo ya bayuda wana ya mundele bandeko nanga pona ni ignorance tina ta ya lelo na lobe na obino batakimbangise pona ni bokoza na ignorance tina ta ya lelo bolo ba Yesu Masiya azaki mundele Yesu Masiya azaki na mbanza Kongo azaki mutu mwindu na mbanza Kongo bino siko boyebi ke Yesu Masiya ya mutu mwindu eza papa dialungana me nga mama Deline na ebike Yesu Masiya ya mutu mwindu ezalaki nanu oya yaki pona kosopa makila na biso kosopa makila po biso tobika ezaki na mbanza Kongo ndamba memanga na mbanza Kongo na mona ye papa Simon papa dialungana eza nango ka rekanasio ya Yesu wana o azaki na mbanza Kongo. Eza rekanasio ya Yesu azaki na mbanza Kongo. Siko soki boyebi ke Yesu wana azaki na mbanza Kongo mutu mwindu. Aza na mutu na biso koku Yesu wana azaki na asetre na biso batu mwindu. Yango te mutengelo bake to bwaka ye to tiaka papa dialungana Yesu wana to bwaka ye yango te. Histoire eza histoire bino moko bobana kimbangise olobi akala loba pe ya sika. C'est ça. Po eza na bato ebele ata papa Simon Kimbangu oya liputa. Bango po na bakimbangise na oba bakimbangise ebele. Papa Simon Kimbangu oya liputa bango kutu babosa na ye. Baza kutu kunu bango bazaka papa Simon Kimbangu kiangani SKK bona ebite soki normalement faut ezala bongo po eza période ya ye mutaza na nzota bomoto na yebite ke faut ezala bongo po loko eza période ya ye mutaza na nzota bomoto to bosa na oya azaka na liputa wana o ba beta fimbu chaque jour bazobeta to bosa na papa diangenda o ba bandai ko bamba mabanga o azaki millier to bosa na ye to tie kaka papa Simon Kimbangu kiangani wana na ebite so ifuto sala bongo mama Deline Yesu batu musu baloba ngo na descens Yesu Masiya ya mutu mwindu eza papa dialungana donc ngelo bake Yesu Masiya ya mutu mwindu papa dialungana donc Yesu Masiya oya Bible nde ya mundele bandeko na ngai eloko ni ba confusion makasi boezo sala mabe makasi o Yesu Masiya na tanga ba Yuda lobela tamsu na tanga ba Yuda bien na tango ya Bible na tango ya kala mais na tango ya ba Yuda to lo ba Yuda oya mundele non Yesu Masiya atikala koza mundete Yesu oya Bible atikala koza mundele te bandeko nanga bolongo leloko wana bakimbangise atikala koza mundele te o azaki mundele na tan wana ya bayuda na tan oya biso eko botama mutu mwindu papa dialungana non azalaka mutu mwindu ye wana eko zonga lisusu na nzoto ya papa dialungana na confirme yango lisusu na makambo na mona buto lelo nzamba lobi nanga
alobi ke lera Yesu Masia ayaki lisusu na mokili oyo. Bo célébrer kango po eza date oyo Yesu Masia ayaki lisusu na mokili oyo. Le 25 mai oyo. Abi ndenge bato bafetaka le 25 décembre. Yangwana ndenge bino boko fêter le 25 mai. Abi bango ba fêter le 25 décembre ba ebite makamni ne salama ki le 25 décembre. Mais bazo fêter yango. Mais bino nga nzambe na oyebisa bino le 25 mai ezalaki Yesu Masia ayaki lisusu na mokili na date o yango fobo célébrer kango. Ozomona do yangwana nga na eko partager na bino ezate ko lokwa tolobi ke toyebi ke papa dialungana aza réincarnation ya Yesu Masia ale to bwaki Yesu Masia o akufaki na ekulusu. Eza bongo te bandeko nanga. Eza bongo te. Eza bongo te. Lokwa toyebi ke papa Simon Kimbangu kiangani. Azali papa Simon Kimbangu aliputa. Tozui papa Simon Kimbangu aliputa to kitisi ye. To bwaki se to tombolika papa Simon Kimbangu kiangani. Soki ezalaki normalement bongo. Mbe biso ba oto lotata papa Simon Kimbangu aliputa te. Mbe to lotata ete na bandoto na biso. Mbe to mona ta ba papa diangenda ote. Mbe to mona ta bilongi wana te. Tonga to bando mona ka papa Simon Kimbangu kiangani. Zomona. Tonga to bando mona ka papa Simon Kimbangu kiangani. Do yangwana engelo bake tozwaka te Yesu Masia o a Bible to kitisi. Tozui papa Simon papa dialungana oyo ayaki Yesu Masia ayaki lisu na temps oyo to matisi. Tozwaka te papa Simon Kimbangu aliputa to kitisi. Tozui papa Simon Kimbangu kiangani to matisi. Bango nyonso bazandenge moko. Bazandenge moko. Mutu na mutu ayaki na temps na ye. Na kibomoto Papa Simon Kimbangu oyo aza nzambe oyo alataki nzoto na temps wana alataki nzoto oyo alataki liputa wana. Na temps mususu ka ye moko aza présent mais alati su nzoto ya papa diangenda. Yona susu alati su nzoto ya papa nani. Donc l'air alataka nzoto, l'air alati nzoto, nyonso azo changer nzoto, mission na epeza mususu. L'air nyonso azo changer nzoto, mission na epeza mususu. C'est ça. Donc oya yaki na liputa, alataki nzoto na oya liputa wana, asalaki pe o akokai kosala na temps wana. Abetamaki bafimbo ebele. Alataki nzoto susu na temps ya papa diangenda, asalaki o akokai kosala. Enseignaki ebele. Et puis azaki humilié, babamba e mabanga, ndoki, franc-maçon, boye boye. Afingama. Asalaki o akokai kosala pe na temps na ye. Oya ye kolata nzoto na temps ya papa Simon Kimbangu kiangani. Azo sala pe musala na temps na ye. Azo fingama pe na ndenge ne. Azo fingama pe mais lokola eza temps ya Joël D. Yango moni papa Simon Kimbangu kiangani pe akomi bimisa kati na biso na bandoto na ba vision. Tokomi pe komona, tokomi pe ko comprendre ke oyo wana tomona alata liputa na bandoto na biso ezalaka papa Simon Kimbangu. Po ekomi temps o ase révélé na ye. Ozomona, onga banda kala banda 2000 na omona papa Simon Kimbangu alata liputa. Mais atika koloba na ngati ke yende papa Simon Kimbangu pona yebisa ta batuke na mona papa Simon Kimbangu. Atika nga na position na po ayebaki ke temps oya ko se révéler na batu nanu ekokite. Yango lelo tozo kakuna moni papa Simon Kimbangu moni oui c'est normal. Eza temps ya molimo santu. Do yango bandeko ngaka elo ngena lo bana bino bandeko o bo moni ke bozana liputa te ya le 25 mai. Problème ya te nzambe amona bino mais jour wana le 25 mai samedi na le ozo sambela lobaka pambola nzambe poete otinda ki na pamboli poete oyana mwana o Yesu Masia yaki lisusu na ne oyo na date oyo na le 25 mai Yesu Masia yaki suna mokili oyo eza pe façon oyo o célébrer yango nzambe akozanga te komona na ebete bato bako compliquer video o bazali bako compliquer ngana lobi o nzamba tadi singa na expliquer batu o occasion ya kolata ngo ezali alati o occasion olate ya te problème ya te do video o epesa meliote o akondima le 25 mai o te ke papa Simon papa dialungana
aza na ye Yesu Masiya te kondima na yo te yo moko ka moto yebi mpo boyi na yo bakoforce na bango yo te ozomona bakoforce na bango yo te mokolo okomona ki ondima okondima oka ngai na pamboli Nzambe mpo na ndimaki ono namonaki te nga na tikala komona papa Dialunga na te papa Kisolokele te namona bango te kaka semaine passée 2 semaines passées awa nde na ye komona bango misatu bayaki mpona kosala kokangola famille oyo tokende kobondela mpona bango do bango misatu nde na ye kocomprendre papa Didia banda komona mpe bango misatu tozalaka na bitumba mo makasi etelemelaki biso makasi mpenza batelemaki babifu baboma biso mwasi na mobali fu bakufa donc na bitumba na makasi nde papa Didia banda ekobisa nga adi namoni bana papa Simoki Mbangu baza na nguye bana na baza na nguye tala leka bakiti wana pa bato nyonso bakwei bafoto na bango ekiti bato nyonso bakwei donc esika ye nda banda komona bango bitumba ezalaka makasi yango anda komona bango ndako mpe touti kobondela kuna je crois que bitumba wana ezalaki makasi yango moni bango misatu bakitaki donc bango misatu babimi mpe na mire boye na mire boye nga siko na temi boye na opresente nga abitala bango yo na opresente famille wana bafandi boye na kiti na bakiti bafandi nga siko na opresente bango bamona moni bango babimi na mire boye mibale bazalaki koto moko koto oyo nde namonaki bango bongo elekaki ekokaki koleka en tout cas Nzambe azwa lokumu mpona yango yango nayaki kopartage yango mpona likambo ya elamba oyo Nzambe amona biso amona moko na moko na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu amen.